Ete nini ko Kongwelegi ko fiba bonbon. Glace mkisi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Super MC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Jambo ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viena Mastreza Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Réciproque, la même magique. La famille musique. Suka mabolongo efuka makalibo sonayo. Nzete elembaka te pwekweya. Nzete oyo bato balemba babatamaka. Yone maya nanganga namoni bolamu na yo. Yango na bandi lisusu koyemba. Yoza malamu yoza malamu. Bolingo motema nanga ozama. Oyo nde sombanga na makila na yo. Ozama ofuta nyongo ya talo. Nzela lekisaka nga moto alekisanga te. Bolamu na yo natatoli na bomoi nanga. Oui, salut à vous tous qui ont toujours l'habitude de nous suivre sur www.congoelengi. Site Sarabino toujours bien, toujours plaisir. Et puis Sarabino actualité net na film na lobaka. Merci pour votre patience, pour votre fidélité, merci pour votre amour envers moi, votre servante Glody Diasuka, la mignonne de la presse congolaise na lobaka. Merci à vous tous qui me soutenez de loin, même dans ma prière, même dans Ninbo soutenanga. Je dis un grand merci à vous et je dis aussi merci à Grace Mbizi leader, merci à toi, merci à mon héros dans l'ombre, Mobala Pembe, Mika Badjinde, pourquoi pas mon réalisateur. Je dis aussi un grand merci, Tracy Mbelenga Pro, la même magique. Merci. Surprise à l'élo quand on est dans le bar, la mignon de la presse, mais marabino toujours musique, toujours dans la surprise, il y a bien la surprise à mi néné. Nous sommes dans la commune d'Engaliema, précisément dans Binza Ozone, hein? Toujours dans le cadre de vous satisfaire. Nous sommes venus découvrir un frère au Broyer, Baye Kalate, la mignon de la presse, Nazana toujours ça la pour ça la bino bien candé dans l'obaka. Merci, l'équipe technique. Merci na bavie nanga ils sont bavie nanga boye barakeno matu idole na Suède pourquoi pas na JPM na Paris muto ala motema malamu. Merci na yo, merci à l'honorable Bachaimbi mokonza balinfu na leli mabel infatigable mikolo mo ben kada ya lembarate yenda ko lembiso ya ko lembarate. Merci à toi l'honorable Bachaimbi et je dis aussi un grand merci à papa Diasuka Kanda Jamari depuis Paris aussi. Merci Toko Kutana, mais avant tout, nous Pivia, Monsieur Adams, et on se retrouve juste après. Wana, le frère aussi va faire son entrée. À bientôt. Agence ya moko o elongo libana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien utamona kimbambala te ke ba milinga ikosopa yo solo na Adams business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses la quartier, la motuka, le Koya au foot le même prix, le foot à mon nom à motuka, autant de lignes qu'il y a motuka, il y a mon au foot. Sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long Dubaï. Je vous invite
à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Oui, comme j'avais dit avant, j'avais annoncé que nous sommes dans la commune de Ngalima, Nabiza Ozone. Nous sommes venus rendre visite à un frère qui répond au nom de frère Gédéon. Frère Gédéon, voilà, mon frère Gédéon, Abimi Nanda Nabango, vraiment. Frère Gédéon, bote na yo? Bote maman. Toyo taloli. Na pamboli nzambe na bokoya na bino. Na sepeli et sali bien. Merci Tovanananou. Oui, merci à vous tous qui ont toujours l'habitude de nous suivre quand nous avons la patience na binone et sangsara biso na bino po na bolingo na bino papa na toi tu peux prendre la place de l'autre côté. Oui. Tovanananou pour te péter en masula mo kandi zalaka. Vraiment plaisir à trop frère Gédéon yo mona yo et surtout oyeba kite ke royal lelo Congo lengi royal lelo est-ce que oyeba ki? En tout cas, Congo lengi naza penza surpris. Naza penza surpris na ebi ke pana nzambe libakwa mabe ezalaka te. Mais na ebi ke za mingi libakwa malamu. Merci frère Tokoye Bayo. Oui, comme on a bienvenue. Nazara aux alentours. Comme on a bienvenue, Nazara toujours aux alentours Karawa. Où il y a frère Nangai Gédéon. Tous en ensemble, à tout moment, nous sommes là avec lui pour la gloire du Seigneur. Oui, chers fidèles téléspectateurs, comme j'avais dit avant, je reçois aujourd'hui le frère Gédéon chez Bango, donc chez Bango, Isaiah Koinda. Vraiment merci pour mon présence, Yandeko, Ndeko Nangambote. Mbote maman Nangai. Oui, Bayo, Bandeko Holanda. Ouais, Bokoye Banga, Ngalazali Solise, Solise Avinzora, mais Nalinga frère Nango Mingi. Ndé omoni amona na na soutenir ye po nzamba pese donc koyemba bana poto ya bika mama ndeni ezalaka ba soutenir pe biso o ma solise ma ya Vinzora ndé asanga na baninga na ye. Vraiment, c'était une très belle présentation boyo kibinomoko frère Gédéon. To découvrir nani yebisa biso nan frère Gédéon ozanani tozara simple boye nini vraiment oyo salaka yebisa biso nan frère Gédéon azanani na sepeli to sambela nzambe po yambo to banda makambo yo oyebi ke eza penza nde makambo ya nzambe to kolo Yesu topesi yo merci okambaka ntango mpe okambaka ekeke nandimi ke ntango oyo esepelisi yo nayebi ke soki tosangani na ndeko na ngai ya journaliste tosangani mpona lokumu na yo bongo Bible elobi ete bisika mibale misato basangani na kombo na yo oza kati na bango tozondimaki oza na biso elongo zala mokonzi na biso mpe ozalaka na kombo na Yesu amen. Amen. Cette belle prière et fortifier bisopé parce que biso sous makasi ben inspiration est belle. Frère Gédéon toi on a pour ça te découvrir partout dans le monde on a mis to bazota la biso même na Haïti même na Égypte nous sommes suivis grâce kaka ya masola net ngezala papa na frère Gédéon quand est omoni yo te bi ko za chez yo mais biso on te découvrir yo ozanani obanda wapi pe ozarani no juste naza ngai naza évangéliste Gédéon. Ce n'est pas mauvais au benga frère. Parce que les gens bwana ndeko na bino azala soda mais azaka andeko ndenge mo pe naza frère mais dans le ministère naza évangéliste na zo diriger église quelque part mais naza na bandal nazo travailler na bandal na bambo mais pas mama Salome musana nga nazo sala eza musique mais naza pe moté ya sango malamu mais lelo na kanisa to yena mambo mate ate non toyena makambo ya muziki yango tozosala penza lelo naza musicien na yembela nkolo pe na teaka Yesu. Vraiment merci aux musiciens yembela nkolo. Yembela nkolo ngo musique ngo inspiration ngo ayo bandaka bolalo la muki komo yembela nkolo toni. Ko banda ko yembela nkolo
eza inspiration tolali tolamuki tobandi koyembela nkolo eza mabe te parce que Bible lobi chaque matin nzambe azo renouveler bonté na ye lukwa nzambe azo renouveler bonté na ye so nalali nalamuki namoni bolamu moko ya nzambe nakope koyemba so nalali nalamuki namoni bolamu moko ya nzambe nakoyemba pe naite so nakoyemba po lelo pe namona bolamu ya nzambe vraiment lelo masola les arabes koyemba na koyemba vraiment cette belle émission fait plaisir au prophète Gikanga babi depuis Hollande prophète Gikanga biso tika basala nzambe te biso ka toujours na basala nzambe mais avant to kota pena na ba propos na biso makasa lelo j'aimerais bien que le frère ayembela biso nzembo moko et puis to ko zala vraiment ambiance wana et puis to ko solola bien frère Gédéon aux après boyembela biso quand même nzembo moko nalali nalamuka nde olobi namoni mpe bolamu ya nzambe na koyemba mpe susu bolingo na yo na motema na ngai yango eboti loyembo kolo na bandi koyemba bolingo na motema na ngai eboti loyembo na bandi mpe koyemba banda osala moto amona kaka bolamu na yo papa na ngai likolo esimama na moto te mabele kambami na moto te se na bonzambe na yo lokola na bandi kokola komotama na nganga namoni bolamu na yo yango na bandi lisusu koyemba yoza malamu yoza malamu bolingo motema na nganga ozama oyo nde sombanga na makila na yo ozama ofuta nyongo ya talo nzela olekisaka nga moto alekisanga te bolamu na yo natatoli na bomoi na nga nayembi bolamu na yo na bomoi na ngai okokani na moto te ozalaka lokola moto te osalaka lokola moto te ozalaka na nzela ya bato te vraiment maboko na pona bino moko maboko frère Gédéon vraiment c'est vraiment intéressant hein banzembo makasi oui ça non nzembo eza ya mutu to ya yomoro nzembo ya mutu te nzembo eza ya ngate eza pe ya mutu te mais eza nzembo eboti na bolamu ya nzambe donc inspiration na yomo vraiment teza ba inspiration na nga moko tango na otala ndenge nzambe natali ke nzambe bande nzambe asala lokola mutu te alekanaka pe na nzela mutu te azalaka pe lokola mutu te asalaka lokola batu te po nzambe aka nzambe n'est-ce pas que olobi na nga uti na njili na kanisa mbala na nga liboso na mona yo mbala na nga pe liboso na kutana na yo nayebi ke eza nzambe Bible lobi nyonso ya malamu eutaka epai na nzambe. Vraiment, on a vu que hasard est à la raté. Mais frère Gédéon, comment on a eu boyé na état physique na yo et dérange à kayote ou bien aux alaka la benkieti te pour ça la nzambe ou soit au somi bomba na yo te tondeni. Pour na yo état physique na yo dérange à kayo ou pas? Avant et déranger ngai. Vraiment sincèrement avant et déranger ngai otala na famille so ye na n'est-ce pas ye. Bande konyo sokuti bango misu baza minene misu binana teta mongo bien mena e bandeli tana na utala na daki me botaki même na mutema mabe na kati na ngai so ina sa mutu likambo na sa mutu mabe kale musu ya botami malamu ngana botami menza malamu te mais tana bandi okola tana bandi oyeba sango malamu mukanda genèse ekoloba ke nyoso nzamba salaki. Voilà, merci. Hein? Voilà, on y a son zamba salaki et zamalam. Hein? On y a son zamba salaki et zamalam. Donc pour nous, c'est général. C'est génératé. Mina c'est génératé. Na c'est général souté. Aba ibandeli. Na on a que c'est gêné. Mais David alobi molimo nanga kumisa nzamba. Alobi te kenzoto nanga. Abi molimo nanga kumisa nzambe. Kobosa na te babolamu nzambe ski soki na binzoto nange kumisa nzambe ma sœur na ebiso ke nzoto nanga ekoboya
On comprend? Oui. Comprenez, hein, chers téléspectateurs. Voilà. Si on a aussi mon nzoto nanga comme zanzam, nzoto nanga ekoboya. Sincèrement, nzoto nanga ekoboya. Bien que tous en a 4 émissions, mais nanga émission pena o ezo mata na mutema na bike mo santo zone di mayango. Debi nzoto nanga ekoboya. So na bina o l'église na bino so buza na bangomba. So na ngina matangomba lola na nande ko nanga trezeke alinganga mingi ifo banda kusimba ngai ena mongo betili bagope chaussure panzani nzoto yokokate mais molimo lokole lingi nzambe na kati ya molimo nanga na déformation te oyebi nzoto nanga eza penza na déformation sincèrement mais na limite ke molimo nanga eza na déformation parce que bible ezoloba boye bible lobi boye bible lobi vous êtes pire par la parole que je vous ai annoncé. Ba défaut ezalaka na molimo mutu eza masumu tango tanzuka liloba nzambe zolongola ba défaut mais makambo munganga kokaka te na molimo nzambe akoka yango nzambe alongola ba défaut na ngai ya molimo na molimo ekomisaka nzambe. Amen. Vraiment comprenez, chers téléspectateurs, malgré état physique il y a frère Gédéon mais lobby à cause c'était azana toujours pour la gloire du Seigneur, pour glorifier son Dieu malgré son état. Et alors toi aux amabo komi balé normal, pourquoi pas ça là toujours kolo, pourquoi pas okumisa nzambe wana apesa yo état normal, état physique normal. Frère Gédéon nangna yebana oyembaka pe banzembo ya ba musicien mususu bien tindongo ye obanda mamba musique ango ezaka na musicien chrétien moko ou azaki peut-être idole na yo bane ko sepela oyembaka lokola ye tondeni idole oza question bien idole penza tisiko nazaka na idole teme nazaka na idole tilelo mutu lokola papa nanga papa Denis Dete Denis Ngonde. Papa Denis en tout cas si que vous allez. Oui, papa Denis Ngonde, je te salue aussi en passant, oui. José Nzita. Belle boy. Bah c'est belle, oui bi muto quoi José Nzita. Oui banze muna yo bi ango, ne te so yo ango. C'est là on peut vocalement quoi ya frère José. Voilà, ne tinte muna na la pinda ina bomo inangai. Nakotika Yesu te unema ata ninga babwa kisinga nakozala nelikia ata libota esundolio na ndaku kotika Yesu te ata baninga babwa kisiyo zala kaka nelikia ata uzana mbeta l'hôpital balobio kobika te kotika Yesu te ata minganga batalikisi balobi bazokoka te kozala kaka neli ngai nalapinda ina bomoi na ngai nakotika Yesu te mo bolingo na ye po bolingo na Yesu pa mabe na ngai Yesu alaka kingai momo. Voilà. Vraiment, encore une fois de plus, félicitations. Grâce au salut de ma boko pour la encourager Vino Moko. Vraiment, quand on rappelle dans la mission de côté Trezege, ni nous ça rappelle yo kanga mapena frère Gédéon mingi. Nous en a profit mon côté que frère Royo, son kanga minaye ou bien boy ni ne ça yara mingi pas frère. Bon, merci pour la question. On a sepelé l'année mingi. Nzamba pese do mo bien makasi ya wemba. Moi tu es musicien, moi ni somme dans likabo boy, il faut soutenir. Na ba occupation na ngati ne bando kanya lobaki. Mais alors soka benginga suivant na yaka. Pour sepelisa kanga makasi. Ayembaka bien. Mais pour le moment le que c'est bon ma bisoni to za boy za ka soutien. To comme frère nanga to comme sikanga ngala yebe loko estinda yo pena oya pena ko kanga mana frère Gédéon. Na ya no la pe kasite na sepela na ko yemba na ye. Est-ce que vous comprenez na ma occupation nanga mais na sunga kai. Parce que nous avons passé 2 mois à quitter comme makasi. Attaquer à bien na téléphone, faut trésorier na banque côté sunganga bani. Na ata na zamona oti ville. Ce que vous avez un instrument, vous avez ndeni, vous avez ni teka guitare tondeni. Bon, na église moi bloa Mike zali moi ba guitare, moi synthé, suivant yesko emba ton na guitare. Ye tellement que nazo emba, so akena zo la na epo, na ibde yembeli na déjà. Moi bloa Mike zala nango, to bundana nango malem. Ouais. Merci frère, Trezege ke malomba et zonga. Ouais, merci. OK. Frère nangai, nanga munayo.
Tout le monde a accompagné frère. Vous avez un orchestre, vous avez frère Gédéon. Tout le monde a un orchestre. Bon, évidemment, Nenga au lobby. Naza vraiment dans le orchestre. On travaille ensemble pour la gloire du Seigneur. Orchestre, on a besoin de nombre combien? Bon, tout ça est belé. Tout ça vraiment est belé. Mais je suis moi, empêchement. Et empêchement ou te poses la surprise, tout ça, oui, tout ça est belé. C'est ça au moins. Vraiment, ça continue comme j'avais dit. Aujourd'hui, je suis avec le frère Gédéon. Le frère Gédéon a commis Saranzambe malgré Etanaye. Mais frère Gédéon, il y a un loro moko. Dengo zaraboye. Si on appelle mon boye, abattre mon boye, à soutenir yo, attends la prière. Batu appel à batu ko soutenir ngai. La prière. Pas toi soutenir Kangai, en tout cas sincèrement, là je bénis maman ni et pas Zali Nzamba Pambolaye à soutenir la prière. Mais maman Liaza pasteur? Maman ni pasteur maman? Te aza maman kaka une femme ménagère mais à lingatika na mabondeli atika ngate. Sincèrement atika ngai te. Voilà la côté prière. Et bon oza déjà na mutu moko andimi que non ngande na moni pour n'éviter obeta rapé sur l'église na ba concert tondeni. Ba beng sara pe ba place mo batu ba beng sara biso. Batu ba beng sara biso. Tozara wana soit mais problème makasi ezali na problème au lobby à concert. Tout ça na posa. Tout ça na posa net ya concert mais mutu oya koloba kabetso concert. Aza penzate pour ça concert mutako bengisa en église aposa makasi musala nzambe ezali pe nzambe apesi makabo pe posa ko exercer ngo ezali mais toujours lukande ba producteur o bakoko ya ko chabiso maboko pour musala nzambe peneke Gédéon on a kata muke producteur akomonana mais est-ce qu'il faut mon appel degré hein producteur faut ça quand même satisfait quand même na yo est-ce que yo ozo confirmer pena que non so producteur a mon aye envers yo pena ma solo pena ton musique pena e vanda pena pas na vanda pena tempo musique au producteur so aye a de suite. Sur le plan artistique ça va. Sur le plan artistique pena musique ezali na makambo etali composition banzembo eza ebele o yanga moko ebele toko banda ko beta na yo awa nyoso ko pesa na ngoka nzambe merci n'est-ce pas yo ki moko déjà oui na yo ki moko mais betela ma pena moko mais ko bosa na te sozo betela biso ça so que notre titre na ngo boy mais avant de continuer betela so na moko to yoka oyo donc do betela nyoloba soki na lobi nzamba za malamu eza na tina ya bolamu ya nzambe na zotatola. Vraiment. Soki na lobi nzamba jali malamu moninga ezali na tina ye. Soki na lobi nzamba jali malamu moninga ezali na tina ye. Na matso asali kati na bomoi na ngai na yembela nani ye. Na matso asali kati na bomoi na ngai nakumisa nani ye. Soki na lobi nzamba jali malamu moninga ezali na tina ye. Soki na lobi nzamba jali malamu moninga ezali na tina ye. Na matso asali kati na bomoi na ngai na yembela nani ye. Na matso asali kati na bomoi na ngai nakumisa nani ye. Kumama na yo ye papa yo zuwa na yo lokumu. Kumama na yo ye papa yo zuwa na yo lokumu. Kumama na yo ye papa yo zuwa na yo lokumu. Bolamu na yo na bomoi na ngai ezangisi ngai maloba kasi maloba moko natikali na yango koyebisa yo kaka okumama pe lokumu ozwa na yo. Moninga na yebiso likambo yo tina na yebi nzembo yo. Moninga na yebiso likambo yo tina na yebi nzembo yo.
tala maloba nyonso ekomama na Biblia moninga ebongwani te maloba nyonso ekomama na Biblia moninga ebongwani te ngai nazalaki vadio ya solo nazalaki vadio santre nini moninga nga nakotaki te minganga nini baninga nga nakotaki te kasi na nyonso wana nazwaki lobiko te kasi na nyonso wana nazwaki lobiko te Nzambe lokola atonda na mawa lelo atelemisi ngai atelemisi nga baninga na ngai lelo pe atambusi ngai Nzambe lokola atonda na mawa papa atelemisi ngai atelemisi nga liboso na bino lelo atambusi nga pe lokola baninga mosusu asa Nzambe na bomoi. Vraiment merci beaucoup. Oui, Nebik est touché. Le prophète Gikang après Azali, a mentionné là, je sais, Nayebi. Mais le frère Gédéon, Azan a besoin de soutien, Azan a besoin de soutien à Bino tout Bolandanga. Je sais que l'honorable Bachaïm, il est fatigable, Mouto Azan, Moté Mamala, l'homme qui a soif toujours d'aider les gens. Je sais bien que à Kosala. Mais avant tout Kabouana, avant ma communion, son frère Gédéon, Nanga Kinayeba. Surtout dans mon temps, tout à monter ma kenon, azui ma à cœur, que non, moi je vais soutenir le frère. Message n'a pas aux message très capital, au co passé na ba, de ko tout Hollanda et puis de quoi qu'on dit ma prendre en charge. Bible Zoloba. Elo ka ba bomba ka bien. Mama esika mutako bomba mbongo na ye makoki na ye eza na ebombelo ya Nzambe epa Nzambe eloko moko ebunga kate ato soko bombi mutu nyonso akosala musala oyo akosunga musala oyo Nzambe nalola kozanga te kopambola ye Nzambe nalola penza akobosa na ye te oyebi mokomusu apôtre Paul azoyebisa bakretien yebisi bango alobi tala boyebake misala nyonso bozosala mpo na Nzambe eloko moko ekoleka pamba te Nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te oyebi ke Bible elobaka Nzambe aza mutu te mpo akosa na alobi mpe alobi abi aza mwana mutu te mpo abongwana soki alobaki akopambola bato bakosalela ye commentaire makasi eza te soki osali yango landisama na Biblia Nzamba kopambola yo pende sikozali. Vraiment, mais yipsanga nanou bien yipsa ba téléspectateurs nyons bazolanda yo ozana studio ozo préparer album déjà tonengeni ba préparatif na yo ozana projet moko te tonini yo moko nan personnellement oza na studio bien ni. En tout cas studio yo zomona studio kutu nazolo ba Nzamba pambola yo koya ko surprendre nga sambongo. Amen. Vraiment, en tout cas, ça même l'esprit émission, vraiment, l'esprit n'a pas. J'oublie les noms. C'est Glody Diasuka. En tout cas, Mama Glody Nkolo Apambola yo. Makambo zomona ya musique oyo esenga mbongo. Mais bisi ok, ngamo nano. Mutu akosunga komisunga na musala so azana musala mususu. Ngai na handicap na ngana na musala mususu sala te. Ce n'est que musique yango esunga makana batu na ba projet zebele mais ndenge mutu na makolo ya kobandela ngo nazomona ngo te ba projet zali so ndimoni banzembo ezali seki ba projet zali mais mbongo ezate ba projet zali banzembo eza ebele tokovanda noa to bandalo ola ndeko azana to bandi banzembo to ani on sentit que le monde travail pena boulot pena evandi misala pena zali le soutien de nazol du en tout cas sauva ina ndako Nzamba sunga mutema na Yesu esimbama pona ba projet tuza nango Nzambe a sala ozala canal par laquelle Nzamba kondima ke ba projet ekokisama.
Vraiment merci, mais avant de chuter, avant de kabwana, on a un numéro à contact, non? On a un numéro à contact, il faut payer ça. Pour la bande de connaissances, on a vu que non, quand même, qu'on joindre on a un singa, quand on est au bar, on a un téléphone, bah contact, on paye ça biso. Mais mon frère, on a l'inga qui paye moi l'ilo banayo parce que au talami, bah te belé, bah mon yo, bah découvrir yo, peut mettre frère Gédéon, moi l'ilo bah avant de se séparer, des cas ils Bon. Mingi rolo bezate na komisika Nzambe pour ce temps favorable ou accordé biso. En tout cas, nous sera le kumu pa Nzambe. Na sepeli makasi, na sepeli. Ya rolo ba vraiment izate, ya rolo ba vraiment izate. Na bande no subatali yo ba soutenir binote yo sepeli no car. Oza pour ça soutiente. Donc yo za bien. Bon, na rolo ba que na bato nyoso Nzamba tout ici mitema na bango. En tout cas, basunga les brebis. Nzambe akotika la robosa na bango te. Yango nizara dernier moment. Tour na bino bozo que c'est la bango. Bon, na tour na biso. Ma prière est allée. Non, on a maman boulot. Boulot. Que non bossa la boulot qualité ton ni prière kak. Mais on les a huis clos. Oui, Claude. Vraiment, comprenez la monnaie au timba fort. Bonne zamera, ya mozo bomba. Vraiment, merci. Frère Trezeguet, yo kutoa damu tama solo ye banao. Yo poto rara yo. Yo poto rara. Moi lilo basuka ndezara la batutu balandi yo. Message na yo to monyo pesu pemeni yo don babi yo bras droit et frère Gédéon et puis ça va ndeko balandi moi lilo ba avant de se séparer pour les minutes comme on a mis sa musique j'étais pas toi qui n'est pas tout découvrir vraiment toi qui ko découvrir frère Gédéon yo sikoyo pour ça la biso bilo romo mais avant de se séparer pese la nanu bande kondera ezala la ke bino ba bisinga bo betara pe babora ba emekanu babora ba deningo ne bo pupola rango les habitants on peut place bazar sentir est-ce qu'il y a comme rendenga na komara faut betango mais personne au moins liloba va bokabana bande ouais ya matu idole yebi ka masolo ndenge za oyo yebi matu idole ndeni ne bi vient nga ota bilanga na ndeni on a viela nga kati wala siko pe vient nga pe vendredi bout banini moi S4 anezoya banini yo yebi kaka matu idole S4 et comme ba S4 mais vela biso se passe la bien oui vrai viela nga ya kati babi wala zela na yo ba mingi te oze mission nga viela nga kati ba respect belé matu idole na éviter Trezeguet comme boya to welela rayo na éviter te redécouvrir frère Gédéon yo depuis que yo matu idole ratarate babi yo le lisaka merci à toi matu idole depuis la Suède tu nous suis vraiment merci à toi plaisir à trop t'as la cassé Trezeguet parce que alinga qui ça va avance mais na cassé donc aussi singa malobo bi kende za maboy ya Jean-Jacques Pagna pire vienanga yo yebika ndenge zala boire até mais aussi to la mingi to la main soutien ya frère Gédéon et ça la bien parce que boulot ezebele to beta penza nyonso na linga frère nanga minkanya na lobaki ne bandelo wana na le la bana poto botika bisoté moi studio moi clip moi nini et son frère na biso tala etazali donc mawana ndenge bosunga biso olika kini j'ai des kin souffrance botala ndenge azali donc mto soutenir biso azati même sous force na bino pe ko sala keno frère na biso pe biso to se retrouver na simana epi pendant li kabo nzamba chekati et ozo confirmer bana poto ke boulot makasi ezali mais boulot makasi ezali te ngana mutu mo makambo ebele boulot makasi ezali moi boulot makasi ezali bana poto boyebi kaka ya matu idole yo yebi likamba vendredi na olela Rangele ka petit noja chomo et ça la bien. Vraiment merci yo la moni aux amis sous clair Merci à vous tous ceux qui nous avez suivis depuis Paris. On est arrivé pratiquement à la fin de notre belle émission. Cette belle émission a fait plaisir à celui qu'on appelle l'honorable Bachaï Mimukondaba l'info. Merci à toi, à papa Jasuka Kanda, Jean-Marie, papa Moboti, respect na yo, respect. Oui, frère Gédéon, numéro Tozoa. Pour na bateau tout bon ngaba joindre yo Nandela Singa. Numéro Oh, PCNga, je pense. Ok, à vous tous ceux qui voulaient joindre le frère Gédéon, son numéro est le plus 243 84 44 24 35.
Je répète encore, plus 243 84 084 24 35. Ils ont déjà affiché wana on place au monument ils ont affiché, c'est le numéro. Il y a frère Gédéon. Frère Gédéon que ce moyen nga mutu avant de se séparer. N'importe so eba frère moi embaka ya onze moment ya orphelin bo ya banda kolela orphelin ya pamba embaka ba passe na ya raisonnant que non aza orphelin yo parce que te mozo ye mana ba passe na yo ya embaka nze moment ko mais yebana ya masole kangama ko ampe mutu pe ba business ko yo est-ce que producteur ko monana azwa yo ka nze momoko na pe ko fongola ba nzela tondeni nazo rassurer producteur wa ko monana mabanga eza nango ebele mabanga eza ebele lokola David akina mabanga 5 mais libanga moko kaka ekwesa Goliath. En tout cas, même à Tanzembo moko wana, et aux alibango et tout à Moutoua Goliath, même Moutoua Goliath et quoi, c'est que au Simba n'est no barabata moki. Vraiment ça Moutoua masese. Et au Simba, maman en tout cas au Simba. Bible lobby, sans la foi personne n'a qu'au sepeli sans Nzambe. Nzembo on est nini oh la Moutoune kozala neti nini. Weboka moi libanga moko wana. Nzembo yo. Libanga moko wana lobby ya David. Libanga moko eza azana bomoy umunde ozana yaya nayoki ndeko nanga moko abisoki yote ni dusito kufakala so moni le pasteur Atoms voilà le pasteur Atoms ya Philadelphie nkolo azana ye webi azana bomoy on comprend batu balinga te donc religion moko to mususu elinga te. Mais Yesu akufaki asekwaki pazana bomo. Siko ya yo Yesu azana bomo wa libanga eko isaka David. Wana pena soko. Des télévisions non dans moi 1 minute ka. Azali na bomo. Azali na bomo. Azali na bomo Yesu. Azali na bomo. Azali na bomo Yesu yo azali na bomo azali na bomo Yesu yo azali na bomo ata yo kufeli baboti yo kufeli Nzambe te o kasi eloko nazoluka yo oyeba ete Yesu azali na bomo okoki kokende koluka nkisi epai ya nganga ozongi na tongo yoki nganga kufi na tunika de rokolela bikila tokolela nganga kasi Yesu yo azali na bomo Yesu azana bomo ilelo Yesu azana bomo ilobi azana bomo ilobi ezolanda Yesu yo azali na bomo ye longola loboko na litama tika kolela lela pamba na yebi okufeli mombongo yo zalaki nango kasi Yesu azali na bomo tika kolela lela pamba longola loboko na litama na yebi okufeli mwasi olingaki mingi to mobali kasi Yesu azali na bomo. Vraiment Yesu azana bomo yi azana bomo lelo lobi libela na libela. Vraiment, cette belle chanson a fait plaisir à Grace Mbizi. Leader, merci à toi. Pour ce royo son mais faute de temps, faut rato kabwana donc ta mutu batumo to la la to raba yeso zana bomo donc merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. C'était le frère Gédéon. Frère Gédéon, quand il a annoncé qu'il avant, malgré état physique naïe, mais non. Non, s'arrêter, non, comme bombaté, je dois louer mon Dieu, na faut na salle la yé, mais malgré souci na yé, ya ko salle encore, mais aza quand même limité pour nini, aza na makokite, aza na ba moyen te. Comme j'avais dit avant, toza et pas na bango, je pense et pas na bango, toi qui koluka, le frère Gédéon, ma solo autobeti na frère Gédéon na bike, eza azarte que toucher pe mitema ya bato bazana mitema malamu ma pete wa kolinga ko aider frère Gédéon eza ko tukambo linga te po babaka lona na mabele eza fertile po ekobotama lokola mayebo parce que longola Nzambe to toujours na espoir ya grave tant Nzambe azaka Nzambe nabi ke na Nzambe azaka ezaka te ndeko yo landi biso partout zali message oyo émission oyo
Comment na frère Gédéon tikate nzambe apesa pe makoki wana na moko ameka kopambola sous de plus en plus kozora 10 et comme ata 20 pour na okabolango na frère Gédéon. Mais avant tout se séparer liloba ya suka kaka na mutu noka moko peut-être pas talio mutu noka moko même soit talio ka robika mutu ngana belela ta awa na Congo elenga koyoka wana na otiki la bino tamboyemba avant de se séparer. Oui, cette belle émission a fait plaisir à celui qu'on appelle l'honorable Bachaimbi Mokonza Balinfou, l'homme qui a toujours soif d'aider les gens. Batako aider bango yo ba frère Gédéon. Tout le monde qui dernièrement le frère Aimé Makengo azala qui pe na beta moko critique tout le monde qui ba soutien na bino tout bana poto merci na ba soutien na bino mais tant frère aza vivant aza na posa ko salela nkolo surtout na posa ba soutien na bino tout le monde qui ba soutien ba Chancel Mbemba ba joueur ndenge na ndenge Chancel Mbemba asa qui ba don belé pour na frère Makengo pourquoi pas osala ngope na frère Gédéon oazoyemba pour na nkolo azo rendre gloire grâce au Seigneur. Merci, on est pratiquement arrivé à la fin de cette belle émission. Quant à moi, la mino de la presse, Gloria Souka, la mino tellement fort, bolingana bino talarati, liwa bino boyebi. Même souffrir pour la on a quitté. Je remercie la grande équipe, mon héros dans l'ombre, Mika Badjinde. Là, je vois aussi mon réalisateur être si pro, la même magique. Merci na Congo Leng Mobimba, si ta bolit, si ta gaya kande na lobara. Merci, merci, merci na bino tout. Mais dans ce cas, plateau zotika na ngona na papa nanga Gédéon a celle pena vocal à souka va ne retour va ressentir vraiment tonto se séparer ba lobby papi Kader abeta vie na e masasi babi masasi ngwe la neni ni Vraiment, je vous aime beaucoup. Quant à moi, la mine de la presse, je vous dis au revoir. Vous restez dans l'ambiance. Il y a frère Gédéon Boyoka. Ça fait plaisir à trop. Na prophète Gikanga. Pourquoi pas à Matou Idole. Depuis la Suède. Papi Kader Robeta Vino Masasi. Bye. Motema na ngai etondi na posa na yo na yo kolo mimoniza motema na ngai etondi na posa na yo koluke longi na yo kolo mimoniza ozali nzambe motema na ngai yetoni na posa na yo na koluke longi na yo kolo mimoniza zala nanga simba koni mananga alleluia nakobila yo kolo atabako sekangai senzela motema na ngai ngana mona mokana yo ozali mwana na mpate oyo akolongolaka masumu nakobila yo kolo ata mikakatano ya bomoi na ngai nsenzela motema na ngai ngana mona mboka na yo yozali nzambe na bomoi ya bana pe bomoi ya baboti esimbami na yo nakobila yo kolo ata bakocola ngai senzela
motema na ngai nga namona mboka na yo nasengi na yo zala mobateli ya bomoi na nga mbutu tongo mpe pokwa ngolo memoniza ngolu nanga sengi ngolu na yo nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai nakangami na pasi yonde mobikisi na ngai nasengi ngolu na yo kati na bomoi na ngai nakangami na pasi yonde mobikisi na ngai bomoi na ngai na pesi na yo kolo obatelaka nzoto mobimba na pesi na yo kolo oba nzambe nzambe batelaka bana na yo soko yo obateli elonga ezali yemba nzambe 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 batelaka bana na yo kolobelema na ngai soko yo obateli elonga yemba nzambe 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 batelaka bana na yo kolobelema na ngai soko yo obateli elonga ezali soki yawe akobatela mboka te ngolu na ye nde ekoki mpo na biso soki yawe akobatela mboka te nani oyo akobatela mboka ata epai ovandi na kiti soki nzambe abikisi yo te nani akosunga yo Dawidi azoloba c'est à l'Éternel que je cherche un refuge yozali nkolo na ngai yoza biko na nga yoza makasi na nga kolo yo moninga ya bomoi na ngai yozali elika na ngai yozali makasi na ngai esika moto alembaka akomaka na suka mabolongo efukamaka liboso na yo nzete elembaka te po ekweya nde nzete oyo bato balemba babatamaka yo nde maya indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est mon masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi caps